doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndenginep Sarabinokake. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bozomona ndengi temps ezali, bozomona na simanangai, mbula ezali kobeta, mais le devoir nous appelle parce que ma solo lelo ezali ma solo, il y a la musique, bomoni donc to salut tout mbula ezobeta mengai. Bakouvri nga na parapluie moko ezali kolo donc yango na bomona ke nga na zozwa maite donc 5 minutes oyo ya la musique donc et ça la makalibanda donc lobby bomona ki fallait to c'est la bino na kati ya plateau mais tozwa ki kokoso moko techniquement mais lelo to ça la bino mi balé ya la musique bozomona et puis na oyo na kati ya plateau lelo na 5 minutes ya lelo toko banda tout d'abord na makambo oyo toiti komona na ba réseaux sociaux oyo il y a accident, il y a cortège, il y a président de la République mais personnellement ngai moko na bangi parce que tomoni parce que tolingi toloba tango biso to epsa bino ke président otozui azali vraiment motema malamu motema boboto à part makambu na ye oyo donc ndenga komi présent makambu susu akoki ko se permettre été mais état d'esprit na ye na ndenga zalaka atikali kaka ndenga zalaki avant akoma président de la République bon monaka pour cortège telemi bato bazolela a telemi donc azali motema malamu donc ndenga komi président de la République makambu susu oyo état de sécurité na ye azozo ba risque ebele parce que motema na ye zali motema malamu mais tozali ko senga na sécurité à président de la République. To boyite président de la République azali na motema ne o aboboto mais makamu susu il faut kotala kayango na ndengi ya sécurité. En plus de cela période tozali boyebi ki avant président de la République aloba batu nengi bazali kolukaye boyebi bino moroke donc semaine ezali semaine o tozoloba ke il y a tous les dangers pour la président de la République parce que ba ndoki ya Congo batu ya FCC bazali kolukaye parce que ba komi na suka pe bango moko ba yebi ke ba komi na suka so ka président de la République tango oza parole masolo na bango esili bo wumbu ya FCC ya Kanambe esili mbala moko donc ba komi ko sala ba forcing ba komi ko sala makambu moko oyo ba koyi ko sala te yango tozolo ba ke président de la République tango loba ba makambo tozoyoka so ke ezali penza confirmer ke ezali ya solo ke yo ba bango sala donc coup d'état ba kanga ki bango il faut ko bimisa bango na public so ki bazali ba soldat donc ko kende ba juger bango na masolo armée na armée donc pendezo zalaka na armée peine de mort zalaka donc batone il faut ba bima na poissato ye babango donc revenons na makambo na lobaki tout au début de mon intervention tout le monde le cortège à président de la République et salignamu nyamu donc ba moto et tout ani entre bango na bango donc il kambo zalaki te président de la République bobi cortège zalaka ba camion ba voiture belé ba nini zalaki déjà liboso président de la République à tel si cortège donc aussi tout le monde a tel ça cortège bato bazo ça la grève bazo ça la pendant à tel si cortège à tel si cortège à Kiti et Moko na relaxa bino ba image à Kiti accueilli auprès ya mutoyo batutiwana a vendu au moins to ko lo bata ba 2 minutes azali ko so na ye azotuna ye ndenge nini donc motema na ye ya boboto oyo donc azali mutu alinga mona mutu na pasite yango bomona ba soda bazanga ki mai soki pendant combien d'années na kankokolo ba teli bango mai bomona ki ba soda bazola neti ba mbwa na libanda atongeli bango bandaku aye ko tala tonga koti yake na kanchacha yebi non bota ndenge kanchacha be kole koma ya ba soda bandaku kitoko parce que boboto na ye ezali ti azali ko continuer ngai mo na yebisi bino na bangi parce que to bando ko mona ata ba président ebele ata ba pays to mona kawa ya ba pays minene mais président de la République a ko pesa boule na ye to zubino te ke boza ba incompétent boyebi musa na bino
Mais le président de la République a coupé sa boule naïe. Beaucoup peut sa président de la République. Non, président de la République place pour na biso to ko assumer sécurité za risque au ko kitate. Président ko ozala pe aye ata na mutuka naye azongi na kati parce que président de la République azali en sécurité soko koti na kati ya mutuka naye. Ndeko to mona ba président des États-Unis na landa ba reportage à président des États-Unis ba bi président de la ya États-Unis d'Amérique soko koti na avion na yewana eloko moso eko touché été. Mutuka président de la République ezali blindé donc soko koti na kati eloko moko eko zo été. Donc azali en sécurité na kati ya mutuka na ye. Donc, tout le monde président Kiti, a Kiti comme Moutounio, surtout normal, accueilli au soin, mais Nandé Zaï Bakori, sa président, non, président Zongsaga Moutoukanayo a commis, allez, Bantouré Moutoukane, a Kiti si vite, à Sololi, na Moutou. Mais président Kiti n'est Moutou, le simple Moutou accueilli. Mais ngai na zob sabino personnellement 5 minutes donc to bangi ko banga na période ezali période mo ko sakanate. Donc pour président de la République à dépendre de la sécurité naie ou rapprocher ou à ceinture naie ceux qui bolobi que président non côté président de la République avec tous nos respects avec tous mes respects président de la République en tout cas place au kita soko kiti en tout cas to ko assumer sécurité bon PC boule président donc zonga na karna yo solo la na mutu donc bino bosali déjà ceinture na côté na mususu a kiti si vitre solo le na mutu. Mais président Kiti, tout le monde est président Kiti comme bon, président Zanamboka nae, peuple alingi bonaboye donc, mais non, président il n'y a pas risque zéro. En plus président de la République. En tout cas, biso to monde on tolbi te que boza ba incompétent ou bien Moussa Nabino Mabe. Tolbi te lem sou boye c'est que président mais président bino ya okita. Donc à Kiti, mais nandeng biso to monde ezali Joana bandoro filmer ceux qui muta bandoro filmer na fenêtre on a ceux qui suko azali neti fichol. À quoi pour ça la mystique? Mais en tout cas, to sepeli na ngote to bangi to ebi bon ndeng bo salagite mais to bangi donc vraiment to ebité. Mais président de la République bon na ebité le sous président de la République de ma président soit pas plan no mususu ozona ba plan no mususu donc to comprends te kitigara to comprends donc ba marque pe dom so ozona ba plan mususu donc e go salo rien. Donc mais to bangi donc secrétaire président boye ba minute eza susu ya ko sakana kate boye makambo ezali ko le katogo lo bangote. Mais en tout cas to bangaki bon Nzambe to ebike Nzambe ndeki to lobaka président na biso donc pouvoir nezaka ya peuple te ezali pouvoir moko ya Nzambe donc azana mission divine donc loko moko ya mabe ko yela été donc na tiki bino moko bolanda bilili botala ndenge lekaki botala bino moko ndeki président kititi akei avant donc azolo solo la net présidenté donc motema ne wana changer te mawa donc pesa to remona ka arondotala peka na hôpital. Alors, on a un hôpital. Donc, à ce solo la net normal, ok, président de la République, nandengi biso tozomo nandengi tozala. Donc, président de la République, à cause de risque nandengi wanate. Sécurité, faux, donc, président, non, kitate, président, zonga, namutu kano, tina sima, kiti sa vite au soanaï. Mais président, il pense donc, et tu as un président, il a fukam, on a jeunesse à un niveau moi, donc vraiment et le rokara biso to ko lo bayangwa pas to bara soki di kambezali to lo bara donc to tiki bino botala bino moko na ba image. Le président est descendu. Waouh! Po. Hein? Oui? C'est vraiment la raté. Et. Là, sur mon tas.
donc bino moko botolanda na kanisi na bateau batali bino moko bomoni que vraiment ezali makambo mystique. Donc tant o eza tant ya bien te photo préserver présent na biso do présent na biso akende tina suka parce que souci à congolais ni surtout ekosila na président de la République. Peuple ezali na simana yeto boy contre état moko ya donc to komi donc ce président oloba lobby te vendredi samedi donc dimanche rekomate fois loba. D'autant à lobby abou pia bino moko to zonga la bino na direct to expliquer bino donc ba calcul ndenge komi bo moneki bayati donc arenu bayata ke bumba la moko zuba masolo na e a gagné bino bo mona se donc procès rapide ndenge wane salami po azwa masolo do so to zuka bayati Moïse Katumbi Bemba Bitakura puis Mabwilu donc on a déjà c'est kokito autant que tu vas me sous-souter bon monde déjà que majorité basculée. Majorité déjà c'est basculé. Donc boz à la calme donc vraiment yango wana to bangi biso to bangi na makambo eleki mais Félix Antoine Tshisekedi yemoko lobaka nzambe na ya kosaka ete donc yemoko avant bima bete ba prière na donc akay et l'équipe to moni pe eleki mais ba risque mususu ndengo na période ba risque était parce que ba ndoki ya Congo bazali ko luka présent na biso par tous les moyens ba sala mabe mais ko simbate parce que ndena c'est bino kara présent na mission divine donc ce qui mission ana nzamba pesio à permettre et kende ti Nasuka. Donc, si ko sujet na biso boyebi ke na 5 minutes o ya version libanda ya la musique ba sujet za rebelete to développer ba sujet belé na o ya plateau. Donc to kei sikoyo na bateau drag. Bateau drag wana omoni o ya suka oyo président Basombe zaleki na l'ère Mobutu et sombama na 1979 na poto ba 1979 ndé ba français balba. Tisikoyo ezalaki te babato moye accosté pembeni ya port ezati zo accosté musika babato musu zo ndozwango donc bango donc Kanambe FCC bazali na tina nango te parce que ba port ya Matadi ya boma baboma kiango bango basali ba port na bango mike mike na ba chinois ba pesi donc batu ba port don na bango po basala makam na bango bomoni bateau drag et salami président de la République a sombi yango na Argentine. Mais tout expliquer bino pour comprendre des bateaux mususu balobaka Kanambe na batine bazonga donc et pesa biso ba méchant donc ko pesa biso ba méchant to lati ba biloko netio ba ndibu balata to ko tanga komboate to plonger les mutu to panzani wana bo comprendre que peuple congolais comme na méchant et puis to pesa bino na nouveau donc avant na continuer bateau bazolobaka yo ceux qui présent ceux qui a sali bo discours wana ceux qui bitumbe ko beso guerre bino bokansi peuple congolais comme na niveau banga guerre bino bokansi bino nde bozana maîtrise à guerre. Guerre ce qui est bima et bima wana et puis nous aussi bino déjà boy ba pilote de chasse ya ba Jamaïcain ba comme déjà ba pilote à chasse ba Jamaïcain ba si ba komaki na kini ya bango donc avant présence zoa donc bon moi même sous lobby bango ba ça meeting ya bango meeting ezate ke o ba epsa bango ba ni bato ba joana donc zimé le fouti nous aller ba ti ba provision na kata ba poche ba ya bolie meeting ko mpenza ke oh non ba comme luka pa banda ko na bino nyoso tout ba ko bandana na kinga kati ba bombarder yango. Bo sakanate bo kansate ke so bo lo makamba guerre bisonde siko ndenge papa Tshisekedi ba ki ke to kozwa pouvoir sans masasi bo kansate ke guerre ngoto so bang ba congolais ba kufaka tout le temps so ki guerre obima et bimika mbala moko masole sili donc ba pilote jamaïcain ba si ba ye ba yambi bango na fwenka makasi na kanisi ba luba ba yebi fwenka makasi bango ezalate ke o meeting ba yebi si sala boya kei donc mbala moko a bombarder kingakati so esili. Bobete biso masolo te ke o soki guerre bino bakasi guerre ngo bino nde bo maîtriser kian. Donc siko na ngi na yebisa bino président de la République a sombi bateau drag en Argentine écoutez boyoka bien 11 millions de dollars américains to sombi libela mais boyoka bateau FCC kindoki na bango oyo balingaki ko sala pona bango balingaki ba Zoua, ba somba kutute en Afrique du Sud, ba zozoa ya location. Ezali kaka 6 mètres. Ya location na botu nanga prix ezali nini 20 millions ya ko sombate ya location. Et ya ki pété donc bazo sala no botala kindoki. Donc président de la République a sombi ya 20 mètres 11 millions d'Argentine donc to zuya ngoli bela bomoni ndenge ezali kitoko ya sika. Donc bango balingaki ko banda ko louer pour 20 millions bazo loué ango donc l'année par 20 millions donc il y a moukoussé il y a 6 mètres est-ce que bato ndengo na po bino bo fana banda kuna bino so ba congolais ndengi nini bozo ba bato ndengo ba lingi peuple bato ndengo wana bino bozo nga bazonga
oh Félix Antoine Tshisekedi azo 6 bango na week-end oyo. Donc dès que napesa exemple donc makolo a messe za 4 Félix asa buki mibale et dikeli mibale buka na messe koya bino bozali ko linga bozong c'est la bango ma solo bozong c'est la bango ma solo ya ba de makolo na bango zong est-ce que ça normal mais parce que mutu oyo penza zali congolais neti ngai Willy Kunda et d'une image panza sangwa Congo ya lolo choix mozali congolais Félix Antoine Tshisekedi azali ya na leki na yo masta na yo congolais de souche quinois est-ce que yo penza okoyi kozala contre Félix Olinga Kanambe. Il faut jamais comparer l'incomparable. Donc, ils allaient pas na monté en botala. Donc, bateau drague, bah, sombiango. Donc, na 11 millions. 11 millions, bah, sombi libella. Bango, bah, na boule, il y a location en Afrique du Sud. Donc, il y a 20 millions, puis il y a Moukoussé. Bongo bato a boebino bozo nga penza. Donc, bah, zonga na mboka, bah, sali 18 ans, bah, sali loko mokote, bah, sali peuple pour na bango donc bazali ko s'en ficher na peuple pour rester poli donc bino batandengo bino bozoni nga bazonga donc to marqué na une courte pause publicitaire boyebi kaka tozali ko recommander bino na séjour na bino na Kisasa batu tout oyo ya diaspora oyo bazali libanda o balanda 5 minutes donc flat mususu ezalité flat Balis Santerre na 7e rue Lumete place commerciale donc référence ezali donc clinique Bondeko bokeyi kuna makambu nyoso tout ezali na kati on a Paris soko ye olingi ko lia malamu donc ozwa spécialité moko maison donc esika moko ezakaka donc restaurant Galaxy Mambo Aubervilliers et puis décodeur o amukie boyebi makamba mboka eza sous GT donc décodeur Sepela TV décodeur amukie o tina poche o tamboli partout dans le monde et si internet ezali au branché au sali makambu na yo donc Sepela TV yangonde vraiment makambu et puis boyeba ke fête ba tout ceux ba lié bien te ba meli bien te a fait et ça c'était vraiment voué à l'échec donc Romain Ilunga les grands traiteurs oui, à Belgique, mais Azali, donc, la mobilité géographique, donc, à Kokiko, il y a partout, aux Alsaciens, au Japon, au Arobimelo, parce que l'équipe n'est allée partout. Donc, restez connectés sur Clébois, original.net, suivez nos bandes annonces. Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, on a pas sauvé. Boyana Balis Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur? Bon frère, so comme on a limité, hein, autour d'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a toujours bête billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Waouh, bof. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, ce mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien Kitoko. Ok. Hein? Balis Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balis Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxes à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balis Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondeko dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.baliscenter.com. Flat Hotel Balis Center, l'excellence dans la simplicité. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo,
situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O numona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Premier ministre, Tina ministre Azuka, Oyo Atelemela, Mokano Nangai Wana. Big rouge. Bana Nzambe, Balengami, victime de l'église bâtiment, Nayebi Koleli Mingi, Banyokoli Mino Mingi, Basasi Mino Mingi, Botika na Bandaku, Bamususu Balobi Tokosalela, moi et ma famille, Oyo Joshua Lobaki, Bamususu Babito Kokende, mais Bomonaki confinement, Bomonaki Covid-19. Bomonaki Covid-19, Bomonaki confinement, Bomonaki de confinement, était tout mon côté. Mais c'est très dangereux. Ton l'équipe va couper de l'autre côté, ton l'équipe va couper de l'autre côté, ton l'équipe va couper de l'autre côté. Sosola congolais, Yangona Telemi, par la grâce Yanzambe, Nakoki Kotika Teba de Kolanga congolais, Banyokola Bangona Maboka Bangunza. Ponane Nimboga Yabiso et Kofi. Atanfumu, Yabamandona, Yabambikudu, Yabazebola, par la grâce Yanzambe, na Telemi pour la Koye Sabino, victime de l'église bâtiment. Oyo Nyosa Zalina Likambo, Bozala Malade va foutre la menga, Yabakintugi. Bozala malade oyo babenga Chibau, Chibinji, bozala ba problème belé ya mabota,
vous avez un problème ébélé, il y a un mitanda, vous avez un problème ébélé, bah maladie spirituelle à la communauté de la congolaise. Parce que Soukolaye, pour Mili Moyamabé, Lungwa, Tengai Mobali na yo ko Soukolangai to belaye. Yango na yo no sebino, retour avec force, avec votre émission Évangile à marche. Et commanda ko lekana kata Kleboa original Césangadi. Et commanda ko lekana kata Congo Bike Rouge TV. Partenariat Kleboa et Congo Bike Rouge TV. Donc enseignement ya poste. Big Rouge. Donc bino mo boito landa, donc vraiment tous allez ko recommander bino biso na 5 minutes to tinta ka batu ba consommer congolais parce que moi na mboka soka sale loko il faut ko aider to que nek président de la République ba congolais faut ba comme ba milliardaire ba millionnaire donc parce que Congo ils allaient ko mériter ba millionnaire base là parce que makambo ils allaient belle richesse ils allaient belle il faut ko développer. Donc vraiment si ko avant to passer na sujet na biso ya sous catholique to beta c'était muketo ebisa Ilukamba, omoni inauguration keneki na boma ba yokola koma. Inauguration ya suka yango wana ozali ko sala tant que premier ministre. Parce qu'à partir du week-end au commis chômeur. Au commis chômeur inauguration na yo ya suka eza na drag wana ozoko inaugurer bino bo vanda ki wana bolungo ko sala ya location te. Ya location ezo coûter donc le double ya prix wana. Donc bozangi ata mawa. Donc soki yo zala ikutwa ongo donc ongo ka mawa okende kuna. Donc ils allaient pas cinéma wana motema. Donc sikoyo boyebike donc les lotos ali j'ai dit donc le ekosala makato monaka ezali kamora weekend et osala en direct donc na ba TV nyo surtout à monde parce que ezali ma solo moko ekotikala donc d'une façon indélébile na mémoire ya ba congolais nyoso na batu nyoso to à monde parce que Félix Antoine Tshisekedi a yé ko changer ma solo na mboka na biso bo wumbu ekosila. On a dit déjà donc directeur il y a presse présidentielle Abraham Lwakabwanga a bandago ça déjà baissé le lobo moni a sali baissé ils avaient un direct pour lingité que et loko mogezango ndinji moko bayoka bienté parce qu'il y a 6 minutes ba misusu bayoka bienté ba comprendre guité mais que ça c'est quoi en direct présent yako beta masolo parce que batona baza déjà na kata Kleboa baza na kata Kleboa donc semaine prochaine il y a tant obima masolo mususu masolo déjà ndenge zaboye ezakutu masolo ka boye ka Jean-Pierre Bemba mutazala kana na kota ba gbado kuna kota ba gemena za na kisasa sécurité rapprochée donc moi écoute pousse na kutu noter du fleuve ezate donc soko zaka ka ba côté kuna basi ba réveil donc pour mona ka masolo zo chanter bisi bino déjà que parlement déjà exécuté mabunda zana ba makambo kutu do bazo rolandela ebo moni ba kosela musu ba signature donc faux écriture ya faux do bozo signer na place à mutu bozo kosa na ba makambo ebimi donc parlement s'il après Sénat gouvernement kutu tina kwani donc Félix nena ebino Félix yemo ka décider azwa masolo na maboko akumbela masolo parce que azana donc azana tout pour akumbela masolo linga partager sur te na ba fiti moko yokela ki bango mawa sikwa lingi penza yemo kwa azwa masolo akumbela yango. Ce que pesi bon, tu dis que pesa bon, ils allaient. Ce que pesi faux, ils allaient. Alingite oh. Donc parce que Batouana, ayokela ki bango mawa mais amonike. Donc Batouana balingi peuplete. Balingi Congo te bazali bandoki. Donc quand ils ami balé, ozana quand il y a union sacrée, il y a Félix Antoine Tshisekedi ou bien ozali na quand il y a Kanambe. Donc on était ba Fayulu, ba Muzitu, bazali na quand ya Kanambe. O ya yaki na kati ya consultation te azali na quand ya Kanambe. Donc, tous allez écouter la bino mobota là, donc directeur il y a presse présidentielle ndenga bandayi ko sala BC donc tozo la bino quelques extraits au ndenga bandayi koloba parce que ma solo et kozala carré donc mutu tout à kosepla bokolia donc Noël bonne année chitoko bolanda bino moko na ba image. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est exactement 16h52 ici à Kinshasa, au bord de ce fleuve. Tous, nous attendons le discours du chef de l'État à la suite des consultations qu'il a menées pendant plus de 3 semaines ici au Palais de la Nation. Cette vidéo concerne pour nous un essai quant à ce, étant donné que nos services techniques sont en train de travailler d'arrache-pied pour vous permettre le jour J, à l'heure H, de pouvoir suivre en direct sur tous les supports. Je parlerai de tout ce qui est support sur le net, que ce soit les comptes Twitter, nous serons sur Periscope, nous serons également sur Facebook, nous serons sur YouTube, mais vous allez avoir la possibilité, vous,
youtubeurs. Vous allez avoir la possibilité, vous, responsables des chaînes de télévision et autres de radio, de prendre contact avec nous, de manière à ce que la presse présidentielle puisse vous accorder le signal gratuitement pour que l'ensemble des Congolaises et Congolais, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, puisse être branché le jour où le chef de l'État s'adressera à la nation. Juste un essai, là j'ai lancé une image pour avoir vos réactions. Matadi me dit c'est 5 sur 5, Kinshasa limité c'est bon. Donc c'est un essai, nous allons l'améliorer, améliorer la qualité. La Chine, oh waouh, c'est bien ça. Montréal, bref. On fait le tour du monde, je voudrais faire cet essai, Libreville, excellent. Montons toujours, tu peux venir voir, hein, viens, les techniciens sont là. Celui que je vais débaucher, attends, viens. Je vais débaucher les deux, vous voyez là, celui-là à gauche là, et l'autre à droite, bref. C'est la compagnie qui a eu le malheur de m'envoyer ces deux jeunes gens. Puisse commencer à lancer un appel d'offres ou une position pour des nouveaux. Massina, je vais mettre un trépied, frangin, t'en fais pas. Je suis qualifié maintenant, Boris, j'ai des superbes belles caméras. Enfin, on y arrive. Volume, je ne sais pas crier plus fort que ça. Est-ce que on a un problème de son? Toi qui m'écoutes, va un peu loin. Australie 5 sur 5, bon bref. Mesdames et messieurs, un essai, je rappelle, vous nous rejoignez. Image des Abienté Kouloutou. Au Congo, yo, place aux à Maryland, donc, on a invité. Aux à San Zété, ça bug, on dit que ça bug. Ça bug, c'est normal. Auto salara test, ceux qui internet n'a pas vitesse, les alliés, malam. Dès que vous avez ceux qui Kabilaza, ouais. Naibite soit un anda kwa zali kola moto so ipa sa nage naibite onga naibi po hier futanga za mokonzi na ngai mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana koyamba na moment oyo audience bisika tozali awa na palais de la nation donc tozo meka ya koyeba ndenge nini ezoleka donc c'est voilà. Je crois que à partir d'ici le chef d'État va bientôt parler, c'est pas aujourd'hui, je vous rassure. C'est pas aujourd'hui. On ne parle pas aujourd'hui. Les jours à venir, Tokoïb Sabino, Nengenini, Pengongani, Naweba Koluba, Ozalaï Kaka, et c'est un Awa, Nandenge Sengeli, Sikana Tourné, Kotoyo, Mwana Simbili Tama. Là, ça, on a un Fachi Béton. Tiens, Fachi Béton. Voilà. Voilà, tiens, Fachi Béton. Lui, c'est notre petit prodige maison. Il s'appelle Ben, ce sont les techniciens que nous avons ici. Et comme Matekeo, non, voilà, Bamoka, Bamikolo, Ben Azali, mais à part Ben, il y en a un autre là-bas, ça c'est mon assistant. Amandé Fapembe le Golanga, comme vous le voyez. Voilà, Tongo Ipe Misapi. Toujours dans le cadre à béton, système à béton. Donc Bangonyo Sope Bangwana, voilà. Vous les voyez là? Voilà. Voici l'équipe avec laquelle nous avons travaillé en ce jour. Nous sommes au palais, juste en face c'est le fleuve Metalakaka. Donc, Bandeko, merci. Merci pour la Nyoso, pour la Bino Batubolandi. Nous allons nous améliorer. Mon numéro de téléphone est Aliwana, pardon. Numéro de téléphone pour Nabato Bazar la chaîne. Vous êtes détenteur d'une chaîne YouTube et vous voulez nous suivre, Tindela Bisso, Tropeso lien. Yopo partager mon kolongo, Tolingi, Mokili, Mobimba, tout ça un événement planétaire, ce que va dire le chef de l'État. Tous les Congolais, partout où ils se trouvent, relayés par ceux qui sont également Congolais. Aïe Baba et Bakou Panza, Bissolo. Voilà, Bandekoba Bolingo. Au combo, il y a presse présidentielle, au combo, il y a Bisso. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, au combo, il y a directeur de cabinet Nabiso, Alingina Yeb Sabino était, Kalamingité, Signal Tozali Kokata, Isaï Nabiso et Sengo. Ndeko Kolobate, le genre n'est pas respecté. Non, il y a assez de dames, beaucoup de bango. Je crois que jour, Tokoye Bakosa, la retransmission Nabiso Wana, beaucoup de maman, beaucoup de Bilengue. Bref, la presse présidentielle va vous accorder ici un programme qui, je crois, sera à la hauteur de vos disons de ce que vous espérez. Donc vraiment tout a été dit. Bomoni donc Jouana et aux Asengo parce que 5 minutes aux la plateau spécial pour Nayango. Tu as antenne avant Bissopé 1 heure avant tu joues plateau. Tu l'équissi nin après tu zongi du sous décortiquer ma cambouana. Et loko karanazo kebisa bateau baroko saniboma. Après discours calme et continue mboka. Parce que Congolais azane sengo moko donc nan bo monate pas Congolais azaka na mawa bato bazo kufa bato bazo salabo Congolais azaka na mawa nzala courant mai donc après wana Congolais comme ne sengo mais oya ko kosa na liboma
hier a pendant mbuma solo pour que kuna le bagio ba manga sur ba pomme a pendant mbuma solo puis boy ba jamaïcain ba otikala pendant un mois ba jamaïcain wana ba pilote wana ya ba vieux de chasse ba otikala pendant un mois. Donc après wana to lingi makambute ba to yo bazali wana oyo ba kendek ba nini donc ba décision tout présent zu à consulter mutunyo surtout na ba chèque ba pese ba boule na ba. Donc après wana donc Abu Pia Kanambe donc toyo kabino kutute tozana besoin de mais Kanambe ba ke okozwa solo na mbuchu pe na dikose puis tokotala ba Nehemi wana na bato mususu wana ba comme ça Kanambe ko sala idolâtrie tokotala sika boko kende. Donc lelo tolinga ko betaka c'était na ba sujet na boyebi que donc version et à la musique tokenda ke belete tokenda vraiment na détail na direct na biso ya 5 minutes na kata plateau donc tozo bozo pe ka kalate. Donc, tokomi lelo vraiment na souka ya émission na biso donc côté à base vraiment lelo toko pesa kaka mbote donc vraiment na vena biso Désiré Mpongo a zappé na kati ya groupe na biso ya WhatsApp les amis de César Ngade o lelo komi conseiller ya Jean-Claude Mvwemba président ya assemblée provinciale ya Bas-Congo. Oyo basi nommé na batu ya Bas-Congo qui salu Kenchakave qui salu donc musale za jeté donc yé azali 5 fois il yé nanu azwa te ke ba nomaye donc yé kaka ba peuple mutu votaka yé 5 fois yango député nini donc le loi comme présent ya assemblée provinciale ya Bas-Congo donc ezakutu jeté de bozomona ke donc batu na biso ba kinois ba vena biso donc ba komi peza ko bima yeba ke masolo penza zali vraiment ya ko sakanate le so bomoni vena biso Désiré Mpongo azali mutapoto ya diaspora azali donc vraiment esengo pona diaspora ba longue tumba donc parti na bango politique ba salango bandakala donc Désiré Mpongo le penseur et compagnon de lutte il y a Jean-Claude Mvwemba depuis Diego Kao bazalaka bango mi baleti lelo balonge tumba donc vraiment to pesi bango ba mbote belé courage belé na nyo surtout basala rapport na 5 minutes avec César Ngade so to bindongo to ko bossa na jamais notre écrivain Jean-Louis Timbalanga donc écrivain munene et puis Azalina Sima président de la République donc Moutaba grand boule donc a contribuera trop na Katia Masolo il y a 5 minutes donc merci na binonyo surtout na makambu bossala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc tout comme na souka ya émission na biso ya lelo donc ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc je reste toujours friand de vos commentaires suggestions observations même critique, donc n'hésitez pas à me les faire remonter sur notre compte YouTube ou directement sur notre site internet kleboaoriginal.net. Donc ceux qui n'ont commis na souka, donc vraiment il faut remercier l'équipe technique toujours Bazalarananga. Donc cette émission a été réalisée par Yalolo Chouami, Edino Image Panta Sangoya Congo, Willy Kunda, donc derrière la caméra. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons donc nous retrouver demain à la même heure pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bouibaka Ake, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. À demain. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Bon, les camarades, au salaire, au yuo, aux amants, c'est vrai, tout en yo, tu vas en plus.